BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Bonne année na bino nyonso. Bolanda kangai en tout cas merci beaucoup ba like ba commentaire na bino. Nandenge pe bozo s'abonner en tout cas et so pe sa biso lisusu courage ya ko sale la bino musala. Cela veut dire que bozo pe sa biso attention bozo se plana oyo tozo ye la bino. Merci beaucoup ceux qui ont nouveau ou nouvelles sur cette chaîne. Sorry. N'hésite pas surtout de t'abonner, de partager et de liker la vidéo. Yangonde ezope sabiso bakasi pe yako avancer. Bota la like, non bota la des ads, ba publicité, bota lango tina suka yango pezo pe sabiso moi maya komela quoi. Merci beaucoup. Bande konangai ba abonné à Bibiche Mbombo officiel. Naibike bino bozara mayele les abonnés sages et intelligents. Naibike bato mayele bazalaka awa na chaîne oyo ba papa ba maman ba jeune ya mayele bozalaka vraiment na chaîne oyo nalingi bino ya trop. Nazana posa to sur le sujet oyo bomoni déjà titre na cheli bino et j'ai besoin que to solo la nanu sujet parce que eze loko moko oui eza biloko mo ele kanara na internet. Makambo ya Karine Mokonzi bomoni déjà titre mais nazana pour ça to solo lango tellement bino bozala mayele boza très intelligent ngana bi na lobara souvent ngana lobara boye cela ne veut dire pas que na l'équipe bato ba olandanga na mayele te et pourtant bino bato bozana banda kunde bozara pe sou mayele donc on se complète ngana yaka na idée nanga na ye nango bino pe bo pe sa biso ba idée na bino na ba commentaire. OK. Ba idée wana ndezo sala que to évoluer to partager on a ba commentaire tellement ils aura live té. Sujet oya Karine Mokonzi c'est très important na moniango quelque part ndé na yeli bino image à garçon au azanai. En tout cas na la bino audio oyo boyoka et puis ngana bino to ko zonga to mekampe ko analyser ko développer. En tout cas ça fait très mal oui. Makamunyo c'est ça mambosa à ma sécurité. Makamunyo c'est ça mambosa la buzz. Donc non loba troté, suivez d'abord ça et puis ngana bino to kozonga to commenter. OK? C'est parti. C'est là que voice na tongo na yuki sa musubato. Pendant bandela ka voice pour ba compagnie na lu wana Karine Mokonzi. Ouais, donc Karine na la mingo lobate. Oyebi, bimoza na conscience na yebi. Papa moi na yo ezanga eza suki garçon ati suki nani on comprendre donc na tika la za chigolo anda kuna oti nazani siyeti nazalo kula garçon ati obande ko lambela fufu abande olanga to azaine tishigungati lo mwana wana zan oyebi tito kutana oyebi tito mambutu oyebi no epuisa kimbali bosote donc ngana auto kutana plus de 20 fois oyebi no zawana on comprend donc ngana mingo lobana ote yebi sana bato mokilike papa mwana nga pesa parti ngana poso oyebi sana bato mokilike papa mwana walizanga pour avancer mingi silence radio leki na vanzi mingi na vanzi tala obando pesa ngambongo obanda ki kopesa ngambongo na ibisa bato ndona lobati obande kusomba silence na ngai obande kusomba silence na ngana lobati ke mwana zanga donc s'il te plaît limbisa ngai pesa mwana nga comme ça yo continue ba fina yo Karine so ibisa yo so pesi mwana wana ti so pesi mwana wana ti puis wiki mwana na atatu kina justice tesa aden et salama et puis makila mwana wana za ngai pesa mwana na Karine et bisa so ma fils so nani so nani abuta yi bato tuba oluba iko mwana na azu photocopie banini iko mwana et puis mwana ti abuta maki bato no komela nga iko mwana Karine boti bokukani boye
toujours na banu na linda ina na ko na ngai po banu futa ngambongo po na loba te so na ba ina na pusa mwana ona isoka ouais Karine nasa minga loba na oti ngana nazo réclamer ka test ADN nazo réclamer test ADN juif ne test ADN l'état mutro kabula ngana yo nazo ngana na tino su voice pour na bila tongo binga ngayo na tika buna bo baksa mbungu nasa tino baksa ngaba mbungu te nasa tina te ono ingono baksa mbungu bolu nasa tina mbungu susuti pesa nga mwana ngana sana posa o pesa nga mwana ngai nasa tina mbungu no susuti Karine ngana biso ya mwana leta mutro kabula biso bye kutana. Oh là là, j'espère que Bolandi Igor azapeka influenceur asala apeka na blog ba YouTube yendenga lobby ba bandai kokutana na Karine Mokonzi et moi na wana aza mwana Karine Mokonzi et puis na ko zo voice mususu Karine yemoko lobby a confirmé que a kosela evizemi bandeko noki vertige noki motema sali chouin bandeko makamona omona te moya olobango oui Karine toyebi ke naza youtubeuse asala makambo ebele aza influenceuse nyonso wana toyebi tolobelaka mpe mingi na chaîne na biso oyo tomonaki dernièrement Karine libale eutaki kokufa mobali ne ake kolinga mwasi mosusu tomonaki asali ba live en tout cas asalaki vraiment série ya ba live et lelo kolala kolamuka boy parce que Karine Mokonzi a prometaki batoke arobimisa elongi ya mwana na ye jusque là bat ba mona ke na mwana me ba moni elongi ya mwana te et c'était hier si je me trompe pas mwana elongi ya mwana abimisaki apibliaki elongi ya mwana après publication wana bandeko komona boye Igor abimi enanu a changé kombo ya mwana et puis de deux elongi ya mwana ye kobima Ebimi, tomoni Igor asali vidéo pour nous dire que ye azali papa ya mwana. Bandeko. Na ebite makambo yo. Nga na ebite ya na on dit manga 100% parce que nga likambu na mekana ko analyser. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Karine to ebie to mekampe ko solo là, to mekampe ko réfléchir. Bobi que non, biso atozaka toujours au milieu du village. Bino pe bato bolanda ngai bon mekano ko poussa makanisi na bino to mekano ko poussa makanisi na biso bandeko oui ça fait très mal au bala au bali après oyo kabwana eza eloko moye sengote mutu moko te na vie alingaka a bali après ayo kabwana non mutu moko alinga te mutu nyonso abalaka pour un jour azala epina libala na ye a fonder famille na ye a formé foyer naïe donc azala epi mais ce que mon toi kabwani donc c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas donc evi na Karine Mokonzi et simba ki nangote alors elo etiki ngana sa l'émission oyo na moni vidéo ya garçon oyo comme on a Igor azana poto azape na page na Igor na moni aye na a confirmé biso bon je ne sais pas ce que c'est solo ya lukuta a biso biso que Henrietta mwana ya Karine Mokonzi azali mwana na yete babande ko kutana na kuzu et puis lelo bakutana ba 6 fois ba 7 fois ba sama myoso bakoye ko sala et lelo azo réclamer mwana wana ya Henrietta aza mwana na ye na banda nano ba côté positif OK soit aza mwana ne c'est une bonne chose papa nyonso azaka papa mwana nyonso soki atakoli na papa na été un jour azaka na posa papa na ye parce que mwana bato o sakani o bokola lion un jour o luka mama na été mwana bato azaneka mwana bato ata o bokoli papa na zo kipete mais un jour tout naka papa où se trouve maman où se trouve mon papa mwana tout naka bon et ce qui nous a mwana na ye oui c'est une bonne chose un jour tout na ye akoluka ye mais makambo yo neye na réseaux sociaux ngana okino bon na ebité na fil bien te soki keza ya solo ba sala bongo est-ce que c'est important ba na réseaux sociaux et c'est important te eza important te Karine Mokonzi nga moninga
Dans fil que makambo eza lukuta. Je vous dis, un jour toyo kasango, eza babeuse. Karine Mokonzi a muta babeuse. Mais eza babeuse mususu eza ya mauvais goût. Babeuse mususu osali yango boye répercussion et salami. Faut za la mutu, au moins que ozaka mutu moko oza sardine. Oza na mutu, oza na nzoto me mutu ezati. Babezi muso oko sala, bon na bi na nombre na 4 osoki eza bezi. So pesa ya solo to ya to koma. Naza na posa to réfléchir malembe. So ke no eza buzz. Mwana a mwa muke. Mwana aza na intérêt te ya okota ba polémique ya ba parents, ba polémique ya internet non. Tu es ba ko différencier makambo. Oza journaliste. N'expose pas ta vie sur les réseaux sociaux, tes enfants également, ton mari. Et c'est important te. À moins que bilonyo so bossa la télé-réalité bossa bato à réseaux sociaux. Et lelo Henrietta Tomoni et Longia Mwana, en tout cas, c'est vraiment, elle est vraiment jolie, franchement. Azé Longi Kitoko, en tout cas, Mwana Kitoko, yoka vraiment ma bundi. Donc, on senti que Mwano a melara meliki. Mwano en tout cas, en bonne santé. Tomoni, bon, binomo bomoni Longia Henrietta Wana, Mwana. On dirait Mwana Mwana américaine. On dirait moi l'amour à métisse, on dirait en tout cas non comprendre. Mais azana ba traîna papa naï. Ce qui que non eza bongo. Aza mwana Igor. Bon traiter makambo na ba réseaux sociaux. Mwana azana moi muke. Ce n'est pas important. Moi na ko exposer moi na ko bima moi na réseaux sociaux mbala moko ba polémique et bandi. Oh mwana nangai. Oh mwana nangai. Est-ce que c'est important bandeko? Karine Mokonzi maman. Oh, Lukana Mbongo, tu as besoin de chercher l'argent dans les réseaux sociaux. Batuba lobelayo, osaka en actualité, ba dossier bimaka. Mais na moi na te. Na moi na te. Non, tu kolanda audio, non, ça là, non, tu l'as bien, non, ce qui est émission ici, non, c'est l'émission, mon souna, tu es loco. Karine Mokonzi, yemora lobi que non, azoye bisa garçon, ana, comme mama kambu na ba réseaux sociaux te. Ngana yo to andokuta na kuzu batuba ando yebate. Naebisa ko ozaka na kin naebisa ke mwana zobela. Est-ce que o répondanga o kipangai bandeko obi ke na fandi boye abi ke non malgré ma fils na kosela ezemi bandeko wona eza soki eza buzz eza lo mo ya ko encourager te eza buzz mo ya mauvais goût soki eza réalité mo eza nonsense et non sens te bandeko ça n'a pas de sens banda loti lobby. Moi na moi maman ba papa to protégera bana. Bon protéger bana. Bana il faut que protéger bango. Koko sa moi na buzo bana binote. Si ko garçon oyo, pourquoi depuis longtemps a réclamé moi na te. Et puis que Karine Mokonzi a bota, pourquoi les lois ko bima oh ngamo na Karine Mokonzi. Mais pourquoi ko se salir boy? Pourquoi OK na mo na ta maye le silinga. Franchement na mo na maye le silinga. Tala na habité batu mususu ba s'en foutaka na bango na vie batu mususu ye a osala o ezo important lelo o ezo komele lelo nda moneza bien ya lobby kutu équipé na ngoyete ya zakunati batu mususu ba za bongo Karine Mokonzi a otala lobby te oui aibe loko o osala mais pourquoi na mwana Pona nini na mwana? Pourquoi avec les enfants? Mwana zana mwa muke mwana kitoko. Obi mwana na niveau beti batu libako. A mwana kitoko, c'est pas tout le monde ba sepel na ye. Elle est très jolie. A mwana kitoko. Yo oboti mwana kitoko. Protégez mwana. Karine Mokonzi. Oko sa mwana ba nonsense te. Na evi angope abala kyo. Evi abali. Siko evu lelo yoka ke non ba kosela ki mwana. Oze mioneza yete za mwana éviter. Bon mona makamde zo kende. Mais bah comment déborde. Mais ngana zo fil, je vous dis. Moi je sens que Karine Mokonzi makambo ba osala o eza buzz. Po elobe la garçon ona. Au moins ils sont za mutu moko za ba benga bango ba ba sociologue. Bon ba étudier ka bato. Bon commenter wana, bon tika na ba commentaire. Ba benga bango ba sociologue. Bato wana bazalaka azo étudier mutu. Bébé on banane. Bon commenter please. Soka tali mutu na elongi. Vous comprendre? Soit tali mutu na elongi. Aoye ba ke oko sato lo ba ya solo. Ato che air sérieuse. Aoye biso ke non mon ozo lo ba o.
eza ya lokuta. Au monde ozo loba o, eza ya solo, aoyeba. Mais moi, quand je regarde les garçons, ndenga zoloba, eza mambo lokuta. Nga nandimi te eza ya solo, nandimi ata mukete. Donc eza ndenge façon na bango basala ka buzz. Ba ça la buzz ale ba lobela Karine Mokonzi, moi je vous dis une fois, azala ana kata ya Afrique du Sud. Comment naye afandi calme, azo lobate par rapport à makambo oyo et salama parce que tozara parmi bateau tozara na délégation que soit bango production mo basalaka awe pas producteur moro boye deka amemaka bango bakindingu ba sapeur amemaka bango en Afrique du Sud tokenda ozwa bango mais est-ce que to comme un hôtel to solo là mais non on dirait azo seka on dirait ça soninga bi mais yo za boyete na ba télé wana ba série na RTG azo régner non RTGAT ba série na Congo mikili ba polémique et ki ezongi na Tony Karine Mokonzi mais yo ndenge to mona ko na TV za loyenge oza boyete ndeni abi omoninga soki na sali une semaine moi bazo le belanga te na mona le roi succès silé donc nga nazala bon il faut na créer loko moko po mokile le belanga depuis wana tout ce qui se passe oui et donc 30% au Madame Karine Mokonzi asala kezaya solo 70% eza ba buzz moi je vous dis bokange loko ayebisanga binga il faut ba lobelanga nga so na sali une semaine 2 semaines na moni muto lobelanga te faut na créer loko po ba lobelanga à partir wana na yo confondre na yo comprendre que non il y a d'autres choses et ça la maka eza ba buzz makamususu et ça la marawana ce sont de buzz na yo comprendre mais soki que non eza ya solo pourquoi comme on a ndenga kuliste est-ce que mutu ye moko ko mona que non mutu ye moko mobali ya balié après à conseil mobile wana zemi au moins pe na ba réseaux sociaux ou bien ta sali audio parce que era osala audio wana ayebi ke na audio o nga na osala oyo audio oyo ko memelanga makambo pour soki Karine Mokonzi ndenga zoloba wana keno akosela ki evizem so evia ke ko funda ba poursuivre ye te osakani na mainda mutu so ke ko funda ye ba poursuivre ye ba okanga ye te to fandi ndako moko na bali okoselinga zim nga na yebike mwana za mwana ngai et lelo oyo okomi ko démentir que mwana za yanga ba okange ozo comprendre ba okanga ye na fandi na comprendre ce sont de buzz pour mutu normal oko ya na réseaux sociaux to bi osali audio otindeli mutu bato musu ba yokanaka omoni mikolo to sala to lobela ye moko à la fois passé abaki yena Joël babengana ki soki Jaël babengana ki pour dire que nga mikolo na finga faire mikolo na finga kofi mais ko simba nani te fali te please ko finga fali te nga mikolo na défendre fali ezala bongo bato ba yokanaka. Si c'est vrai que ça bon boyokani po bosala Evi mutema pasi oui parce que eloko directement est touché Evi directement ko touché Evi aluka yoka mwana nangai te ngana bikeza mwana nangai parce que na yoka sango na yoka ki sango mwana Evi aliboso abota na mwasi mususu mwana wana pe balobi ke no aza mwana na ete mwasi akosela ezemi et o également to lobani Evi azana libabe to Evi abota raté bah quand c'est les amis quelque part tout le babongo si c'est vrai que ça bongo mais ce que ça bongo te en tout cas et ça vraiment passe bandeko et a passe et ça passe au week-end qui montait ma passe na fanti boy je me suis dit nabi oh mais mon kilango boy ça boy ndenge nini mon kilango ça boy ndenge nini ba buzz mususu bo sala bo souki sango entre bino ko ça ba buzz na bana te ko sala ba bes na bana te bana baza précieux mutu mususu oza Karine Mokonzi ndenga azana ba on appelle ça comment azana banguna ebele azana bato ebele blessé azana bato ebele azana ba ona ba rendre ozu mwana no akitoko boy ozu exposer oui bat ba ebike no Karine Mokonzi abota mwana mais protéger mwana tala ozu ki libala a libala ekufi quand même otika na mwana. Mais moi non otika là pourquoi koko dise na buzoba pourquoi koko tso na ba nonsense est-ce que c'est important to yeba que non yona igo bozo welela c'est important to yeba te
Au moins les réseaux sociaux, oh, diable azo régné, kindo keza na réseaux sociaux, oh. Nga na yeb sarabato, hein. Neb sarabato, au moins ni bato nyonso bakanga bango kindo kina bomwana. Baza wapi. Bazaka na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux, bako kwa mvoute yo, osali makambo moko, oyo regrettango un jour. Et ça bongo. Osalaka makambo pour o satisfaire kaka bato. Osaka makambo kaka pour ba mona yo. Donc on yoka posa na saka likambo na salikam. Yongo zo mona bato mosusu bazoki ko simba bakisi. Na mona ke influenceur moko abandai kama mona TikTok boy. Akia simba kisi pour comme célèbre. Era akia simbi kisi nae. Après quelque temps, a commis liboma. A enjoy comme moi tant mouké. Après quelque temps, a commis liboma. Moi je vous dis, a beli liboma. On a tout le bani. Boy, ça reste qu'on a tout le bani. Kezani. Non qui passe franchement. Non qui passe. Toye baka différence. Quoi ça la différence à ma camp. Toye baka ça la différence. Et là, on est là, on a attend nango. Si on a sur les réseaux sociaux, éviter d'exposer mon bal non. Il y a un moment ma balle mis les réseaux sociaux et zo kofa. Pour tellement tu as des ennemis, bah finir que abala raté et tout là, wapi mobile. Au consa la carte tout au satisfaire. On mene diable azo jouer na les réseaux sociaux. Au consa la tout au satisfaire bateau. Eh mobile nangaye, écoute papa nangaye, mobile nangaye, l'amour de ma vie, en tout cas mobile nanga boga. Ou exposer les réseaux sociaux. Mais ce que bateau baotala yo oyebi bango. Bateau baotala oyebi mitema na bango yongo mona bato belé ba yaka na réseaux sociaux ba couple. Réseaux sociaux panta bango. Nga na pesa bino exemple moko ya la fille moko aza youtubeuse na pesa ka so na komi na baka o na pesa exemple wana makasi. Fille wana zaki youtubeuse azaki na chaîne na YouTube ando sa ba télé réalité na ye. Papa. En fait, abimi si pe mobile ni na ba réseaux sociaux, ba commencer la télé réalité, ndenge mobile oyele ba cadeau, ndenge mobile azo sala nini, everything est ça normal. Après quelque temps, a découvert que mobile na ye a commis kobima na fi morobo, fi yango nani abonné. Bandeko, fi yango abonné na pesa exemple chaque jour à na chaîne. Fi yango abonné. Donc abonné ngo abando landela yeba vidéo nyonso o la fi achaka. Azapakata mokote. Ba vidéo nyonso ya za muto liboso commenter. Elle est la première personne à recommander. Elle est la donc azap ma abonné fidèle. Donc everything est kana kana vie ya la fi wana. Ya ta la kaka. Mobile na yele ba cadeau, bazana na cuisine bazolamba, ba ke ko enjoy, ba ke everything. Aotala. Donc abandaki déjà convier mobile ne wana. Na ebité ceux qui salama ki ndenge nini, ceux qui azwaki numéro ndenge ni ngala bino to ebité. Mais moi ça yoko découvrir kake, na ebité ko za numéro de téléphone ba chaka, ceux qui zaki ya mobile, ceux qui zaki ya moi si na ebité. Ba komi ko matuge la bandeko. Oebike, moi si yemo wa leki na télévision, nazo expliquer bato. Aleki na télévision pour na koloba en tout cas ba abonné mobile nangai tomber amoureux ya fille moko boye awa boza akomi koloba ngala bi ozui eloko liboso zui na oui ba to biso bio musu to sala ka toi mindele te ozo comprendre biso to na biso mindele te maka musu o biso to sala ka wana mindele nde to sikela ba one ba sala ngo biso to na mindele te biso to mindele te. Tokomi ko imiter ba mindele oyebo télé-réalité oyebo so la sa chambre o la sa oui tu peux le faire mais est-ce que tu as la vie de prière garçon là comment le fille na comment le là na ebité so basuka na mobile ndenge so pe bakabwa na ngala mino to ebité mabala mingi za exposer na ba Facebook na ba TikTok na manini mingi to ko mona ka ke no o bakabwani bakabwana ka la plupart parce que bon exposer relation na bino so bona na vie de prière te diable ko lingate diable lingate amona ba basa epi diable lingaka te amona bato baza heureuse diable lingaka te akoya kaka nini apanza bino
Si vous avez une vie de prière, si vous n'avez pas cette vie de prière, au moins que Makamboudio se gosa ligne et Gozamabe. En tout cas, ça fait très mal, Bandeko. Et ça l'a passé. Marambo, ce qui est la réalité, ok, il n'y a pas de problème. Mais, il va traiter en famille. Si vous avez un il faut que vous ayez audio. Non, ça c'est émission Moussous. Vous avez une vidéo il y a Makambo, il y a Karine Mokoz. A confirmé que à cause de qui est visé. Ma chérie. Mais pas jusque-là. Mais pas jusque-là. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime, je vous adore, je vous amoure. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Partagez et likez la vidéo. Batebele, bakuta na pe na ka oyo mobali moko azana mwasi, mais mwasi akose les amis. Ngai oncle na biso. Ezaku li solo musika te oncle na biso abota bana 6. Basi 4 mibali mibale. Oncle na biso lelo azana sama bela akufa aboto na ngapoane. Na bana 6 wana ata mwana moko eza ya yete. Ayako découvrir ngo mukolo ba obala mwana na ya liboso. Babala ki mwana ya liboso ya liembo. Ya mibale en fait ya liboso a mwasi. Po biso baluba ezalaka na comme de ko chuter hein. Biso baluba ezalaka soki obali mwasi. Obali si mwana ya mwasi ya liboso. Yo oliambongo libala te mwana mwasi ya liboso ya mibale ya misatu ndo oliambongo libala. Chez nous les baluba c'est comme ça. Abali mwana mwasi ya liboso mbongo ke na mbujima epa bakoko. Epa ba fait famille quoi. Ya mwana mibale famille ele. Mwana misatu mwasi ya kobala nde papa na droit ko liambongo bandeko. Ah. Et comme mwana bala papa liambongo. Papa oncle na biso na aiko découvrir papa Gary. Aiko découvrir que mwana wana a mwana na yete. Donc bana nyonso 6 baba na yete bandeko. Ata bino moko. Akoka shoko wana takufa. Akufa oza ko li sole sabi musika te na famille nanga. Suke no kwa boy. Para mo kwa bosi mo na bi ke no espoir ke no mwana za mwana ngai. Mais tala lelo. Tala lelo. Aza sa mabele mwana na sika la bala na ye. Na ebite soke suka ndeni li solo ngute sabi nga na Afrique du Sud. Na oka ka betela nga li solo la famille. Et ça la passe. Yango pe biso ba Congolais tozaka na habitude ya kosasa ba ADN te. Tozana na habitude wana te. ADN. Tosala ngo te. Siko lelo oyo mutu akoyoka keno o ndenge zaboye mwana ngai te obokoli mwana okolisi mwana ngai te oyike mutu musoko boma ko panzo ata mutu. Ça fait mal. Karine Mokonzi vie eza moko. Okosa no ba buzz. Mais ba buzz mususu osala eza mauvais goût. Sala buzz na mara mususu me makamba mwana te makamba famille te. Biloko osala ba polémique eze belé famille. Famille te ma chérie. Je suis pratiquement à la fin. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Besoin d'un conseil, peut couper ça par rapport à Karine Mokonzi. Ceux qui ont na makambobo, ils ont belé, se retrouver na ka o, ils ont ka o to nango. To petit commentaire na biso et puis to petit conseil na souka. Puis ils appellent la bate belé, alors se retrouver na ka o. A cause la moi si nani mobile ya batuzemi. Ngana na bate belé na ebi. Na ebi ke non ndenga zabwe mwana wana kolo mwana eba ka ke no o ana za mwana me azaka ne mwana ta mwana mutu mususu na ebi. En tout cas, je vous aime bien. Abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.